Ok, par respect na longoli koti na la cimetière ya papa c'est school vraiment moto akambaki mboka mikolo ebele et malgré tout ba problème ezalaki na Congo mais eza lokola ndenge tozomona sikoyo te yango wana naye kotikele ba rapport nyonso ya ba Congolais baza en complicité na ba Rwandais mpo babebisa Congo naye kotika dossier ya papa Mende Boshabe Viandre Kimbuta donc bino nyonso na oyo mosusu wana alobaka mingi soki komonene soki nani soki akonga soki nani wana bino bato bozobebisa Congo ata mosusu wana Samson mpe lisusu akoti na lingomba wana moto asuki ebele soit disant opposant olenga nkoi naye kotika dossier na bino epa papa Mobutu ye nde abundela biso ayebi ndenge nini atikaki mboka lelo soki azongi akosepela te ndenge Congo ekomi. Vraiment, Papa Mende, zala conscient na makambo sala. Papa Mende, zala conscient na makambo sala. Boshab, yo général soki nani wana oyo soki obomaka bato esprit de mort, John Numbi, en complicité na ba Rwandais bozo boma ba Congolais, Hippolyte Kanambe, azwaka ba mbongo akomi soki pe alpha pe omega na bino bokoma ko adorer un étranger. Vraiment, ba Congolais bakomi éparpillé boye mboka mobimba bazangi mboka likolo na yaka mboka moka moke Rwanda oyo eza même pas na munene ya Kingasani via Tundu bokofutango vous allez payer très très cher na vie na bino soki bino te bana na bino Viandre Kimbuta tu vas payer Lambert Mende yo nandimi kutu te donc aux vie ou bien il faut mikimelaka déjà avant ok oyo nyonso naye kotika dossier na bino awa epa vieux c'est school Maréchal quand même il n'a pas détruit le pays comme vous avez détruit le pays. Vraiment merci beaucoup, je vous remercie.